ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Bonjour, bonsoir fidèles internautes, car rendez-vous moni tolaka kibino que tokozana na matanga ya maman mboyo kala ki okufela ki maman toza sur terrain pour na kotali sabino que ABC One elandaka ba oya ye partout bazala rapport atina ko bondisa bango. En tout cas, tous les gens qui sont là, tous ces gens qui sont là, ABC One qui lelo na matanga ya maman mboyo kala ki pona tina ko bondisa bango. Ba imagine bozo mona wana toza na mamine tozo compatir ensemble. Ezana bande ko ebele ba outi par-ci par-là pona tina ko na matanga lelo. De partout, bah bengi nga pe na téléphone pour nous compatir ensemble. En tout cas, nous sommes ensemble déjà pour nous coller là. Nande qu'on a biso akufeli maman. Ezo sala pasi kasinzambe yemoko nde aza mokeli na batu pe yemoko ebitani azwaka batu. Je vous laisse déjà de bozomo na simananga eza batu bazolela eza na batu bazana mawa tozo compatir ensemble. Je vous laisse déjà ko suivre élément oyo ba insera ndeko pour natina ya ko accompagner ndeko na biso et on se retrouve juste après pe le deuxième jour, je vous rassure, Tokozalawana, jour et à funérailles pour être accompagné de Konabiso Nayangonde, Tolobaka Jésus, que c'est le number one, était à Pébiso Batouti Kali, lobby Rosa Biso, le à maman, lobby Rosa Biso, Toye Bandengenini, Yakomiling, la j'ai sali, mon pasteur. William Place Azana Bosente, mon patron, maman Chantal ya au mère double. En tout cas, tous ensemble, toujours là. C'est parti, bon, l'élément Oyo et on se retrouve juste après. C'est parti. Wana bake kokuna nzoto ngali boso ya nzambe mokonzi papa nzoto nana koloba nini okwazalaki kolinga nzoto nanya nzoto anzoto Nutala mabele, loko zonga mabele, nzoto loko pamba, yoano bandi kokola, nzoto tenda lisusu, nzoto nengo lingaka, nzoto sala fière.
ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Actualité politique de la RDC, d'Afrique et le reste du monde. ABC One Television. Le leader en actualité. Actualité locale et internationale. ABC One Television. ABC One Television. Actualité sportive, le football, boxe et autres. Actualité religieuse en RDC, en Afrique et le monde. Actualité culturelle de tous les pays africains. ABC One Television. Les leaders en actualité, c'est ABC One Television.